Bonjour, bonjour, Nabatonyo, soit l'andénion, soit tu veux pas. De la star congolaise, autrement dit, Maman Lupango na Canada. Appellation bien contrôlée. Bon, bandekonanga, nazo soldé, natika na 4 sortes ya barido. Barido natika na ngo yango, ya Chanel, bato bazaka na mwa ban ebele. Donc voilà, nabanda olobabwe, natika na badra oyo barido, nazo soldé yango na moins cher. Au lieu à 150, natango na 120. Soza muta musika yebandeni na kotia mbongo na likolo po ya DHL mikolo toza na grève ya poste na biso Canada awa onde za na $100 parce que za na voile te oyo za ka 2 morceaux eza na 100 pièces oyo za na $100 parce que eza kaka des rideaux donc eza na voile te voilà ngo eza la raboye oza na laksabino. Oui, barido na ndenge ezalaka ti. Ah, na gombi parce que pour na chauffage. Barido na ngeza la raboye. Donc, des tissus, o eza na pembeni, o eza na pembeni, osko eza voile na katikati. Au moins ndenge ezalaka. Tu as 3 sortes, 3 morceaux plutôt. Ndenge ezali, donc voilà. Ah, wakaka o ndeza na 2 morceaux, ya na 2 rideaux kaka. Voile na katikati eza tembe oyoyo eza na voile nango donc voile nango yango yo biso atotozaka na bana osombi ata bana basimbi okosukola ngo ata mukolo musu ata 1 mois ata 2 mois oyo pe naza na Chanel oyoyo yango eza pe 3 morceaux voile nango yango bosa mbango no baki boxing day naza pe na ba manette non tiango po sila même ba mindele kutu basalaka ba boxing day naza pe na Gucci rideau tissu yango yo be voile nango yango mulunge voile nango yango bo moi keza différent oyo naza nango 2 paquets 2 fenêtres donc voilà muto ko ya ko somba asombi neti nini moko boye fenêtre moko boye azui oyo moko oyo coussin coussin ba coussin na biso ya mike o to chaka na ba sofa sombi wana osombi o na pesi oyo comme cadeau soko ko jwa ba nini mususu sali yo moko osombi oyo na pesi oyo coussin oyo comme cadeau coussinette babenga ba coussinette donc voilà on ça live lobby fatigue ya osakana te on tika ba boulon nga ndenge ezalaka nazoya na sala lobby mulunge oyo nde eza na 100 pièces onde na solde na bibie boxing day oyo eza ya Burberry eza na voile te na ebite so voile nango ya pembe ezali je sais pas na ndimi te parce que yango ezali ka na voile ya pembe transparente esili donc ba rideau yango yo oza na besoin nango okomelinga na inbox ou bien aux numéro nanga +1 514 290 68 26 ba rideau a bien tinacé pour moi on ndenge za boete eza penya tinacé mais lokola toza na chauffage faut normalement tomatisaka boye pour na chauffage ya malili bandi quoi malili bandi kala mingi te ba drap ezoya malili bandi yango na chaka boye pour na kobanga chauffage vous comprenez na ba rideau yango ozo numéro nanga WhatsApp obengi ngai soza na Canada na Montréal plutôt oye kozwa yo moko na ndako beto kutani côté moko boye o récupérer les rideaux na yo bon dimanche à tout le monde batumsu ici ba komi déjà ba lundi lobi no sala live mwana mwasi na kombo ya nani zana chango awa mwana mwasi oyo na kombo ya na kombo ya Fifi Miel soko lingi ndeko no via asambwa te Fifi Miel soko lingi ndeko na yo via kombo ne mami voilà matadi ba ocho benga ngai boyebi sika bobanda ko fanda via zaka na mwana mwasi moko bando bima na yebe kombo ne bébé no ya lobby via pekisa ndeko na yo pekisa ndeko no si réellement alingaka yo pekisa ye d'accord
Pekisaye. Voilà, comme je vous ai dit, baneti na tika inango yango yo eza ba Burberry ya bien kinza kitoko ya makasi oyo ata na pokwa na feti na buto ko la tango yango yo ba pochette nango yango yo open na solde yango na 50 au lieu de 60. Donc voilà. Oyo yango yo Fendi yango e ba kombo apetoza na Versace ya kombo elongi mobimba atwana Burberry biloko asika. Donc voilà, naza nango na tika nango 1 2 3 4 5 6 paires 1 2 3 4 5 6 paires. Donc voilà, moto aza na besoin kosomba aye moko 50 soko zwi mibale soko zwi ka moko soko zwi moko ekomi 60 parce que na somba ki yango quand même cher nazolinga na solde yango pona na tika nazela biloko mosusu ezoya hiver yango tozo banda. Donc voilà, mulunge na ndako fona bimisa elongi libanda pado nakoka te moto eleki. Donc voilà ba malineti yango yo nazana ba lineti na ba rideau ya mwasi somba rideau oumeli na rideau wana nalataka kombo te me olukaka chemise à Versace nalataka nini ngwanzu te me olunga kutu biloko na ngako en vrai dit euta na ngwanzu te comprendre biloko na nga euta Turquie. Donc voilà, nana Fendi nazana Burberry nana Prada nazana Burberry couleur nyos nazapena Versace. Donc via te ndeko na yo tonto via osoka ateya mite asambwisa nde yo via apa belle vie oyo ozolinga baboma ye ozalaka pe na basi mususu mwasi ozalaka ne wana komone bebe via teya libungu tulu ndeko na yo ateyama so ateyami te nga mona ya oteya ye comprendre soki ateyami te nga moko na koya koteya ye. Ok, merci.